Bandeko na ngai Nzambe na lola apambola bino partout bozali. Bandeko, c'est vrai que nayebi Congolais nyonso matoi ezaka na mboka. Congolais nyonso ana kimia te oyo alingi mboka na ye. Mais bandeko, kozalaka toujours na mawa ya mboka te. Soki mawa ya mboka ezali, luka okota pe na makambo ya Nzambe po soulager yo. Toza na bandeko ebele bandeko na ngai balingi koyoka makambo ya Nzambe te. Parce que mitema na bango ekenda pa mususu, ba mususu parce que baza ko servir ennemi, mais za droit na bango. Alors bandeko na ngai sala nyonso olinga liloba. Na sens que liloba eko aider yo soki okomi na pasi. Mais ezana bato ebele balingi liloba tango akoti hôpital. Tango akoti na hôpital nde abandi koluka basali na Nzambe. Abandi kosenga Bible euta na ndaku eya na hôpital. Soki Bible eza na ndaku te baki kosomba yango po aider à s'en servir na yango. Alors bandeko na ngai, c'est vrai oko ndimela pe hôpital. Mais kozala esengo mingi ndeko soki nano ke hôpital te luka Bible luka Nzambe oyeba ye pona santé na yo, pona bomoi na yo, pona etamboli na yo. Yango wana bandeko na ngai lelo oyo na yeli bino thème elobi la liberté de choix. Boute kozwa na banzi lobi wana le péché du mensonge. Na enseignement wana ezokoloba bien que mutu oyo aza na kati ya lokuta akomona lola te. Mutu nyonso oyo azalaka na kati ya lokuta akomona lola te. Et puis précisaki que batu na lokuta eza batu oyo baza na royaume ya Satana. Parce que ba royaume eza mibale, royaume ya nkolo na royaume ya Satan. Alors awa watu parler na libre choix. Pona ulakisa ke mutu soka lingi na ye royaume ya Satan eza droit na ye. Soki pa lingi royaume ya Nzambe eza libre choix na ye. Alors eza na bato bele ba comprendre te, mais lelo landa yango. C'est pour cela Bible zoloba koloba na mutu te kaza ndoki. Ta musu ya sala ki choix na ye aza libre ko sala choix wana. Koloba na mutu te ke yo oza sataniste. Ko finga ete. Mais tokoki nde ko benga bango soki bakoko linga ko ya ko zo enseignement po ba ke na repentance. Toko aider bango parce que peut-être ayebite nini yazo sala. Alors bandeko na ngai na ko perdre tante esengi to banda mbala moko kokende. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, est intitulé Liberté de choix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu créa tous les êtres avec une liberté de choix. Cette liberté de choisir implique que je peux l'utiliser pour faire un choix contraire à la volonté de Dieu. Donc, au cours de la choix na yo, on dit non, on nous a proposé ngai na lingi na ngamote na osala choix ya ngamoko. Dieu ne peut m'en empêcher. Dieu dit à tous, Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, 1 à 2. Bandeko, bino boyebinga bien que toute façon naza oloba na kendeke musikate na tiaka verset. Soki na lobi na tielio verset wana yo okende ko examiner yango, okende ko tala est-ce que verset oyo nga na lobi na o naza ko prononcer na monoko nanga soki eza ndenge moko. Dieu nous laisse le choix d'accepter ou de refuser ses commandements. La parole de Dieu nous dit que le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Matthieu 5, 45. Mutu nyonso azana droit ya kusala choix na ye
Parce que la parole de Dieu nous dit que le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants. Matthieu 5, 45. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a établi toutes choses. C'est à nous de choisir. C'est cette liberté de choix qu'avait Lucifer, un être parfait, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il détenait la plus haute position dans le gouvernement de Dieu. Par son libre choix, un jour, Lucifer a conçu l'iniquité. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons lire dans Ésaïe 14, 13 à 14. Bande konangai, partout, paï bino bozali, soki ozanandaku, nakosenga na yondeko ozwa Bible, totanga biso nyonso, na Ésaïe 14, 13 à 14. Balobi, un jour, Lucifer a conçu l'iniquité. Alors, tozotanga na Ésaïe 14, 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nuées. Je serai semblable du Très-Haut. Ndekonangai, s'il faut jeter vraiment un coup d'œil sur ce verset, vous trouverez là-dedans que il y a 5G. Bandeko, soki otali na verset otuti kostanga, Esaïe 14, 13 à 14. Bokoya komona ki na kati wana ba G eza mitano. Et bandi, je monterai au ciel. Ça c'est 1. Botala ka ba verset, botala verset mo. 2. Je lèverai mon trône. Tokomina 3. Je m'assiérai sur la montagne. Tokomina 4. Je monterai sur les sommets. Tokomina 5. Je serai semblable du Très-Haut. Ndeko soko tangi nyonso wana soko verifiango okoya komona ke 5, il y a 5G. Donc, mes chers frères et sœurs, dans Matthieu 16, 24, quelqu'un demande à Jésus ce qu'il doit faire pour le suivre. Jésus lui dit, pardon, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Mes chers frères et sœurs, dans Matthieu 16, 24, quelqu'un demande à Jésus ce qu'il doit faire pour le suivre. Jésus lui dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Mes chers frères et sœurs, si tu veux un acte de ta volonté, non par contrainte ni par obligation, si tu choisis de vivre librement pour Jésus-Christ, tu peux faire un autre choix. Mes chers frères et sœurs, si tu veux un acte de ta volonté, non par contrainte ni obligation, tu choisis de vivre librement pour Jésus-Christ. Tu peux aussi faire un autre choix, car le soleil se lève sur les bons et sur les méchants. Chers frères et sœurs en Christ, il y a un ordre préétabli, que tu crois en Dieu ou non, ces choses sont immuables. Ça ne change rien à Dieu.
que tu crois en lui ou pas. Cependant, ça change quelque chose pour toi si tu crois en lui. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, par amour, Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le libre choix. Et il respecte notre droit de choisir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par amour, Dieu nous a donné le libre choix. Il respecte aussi notre liberté, notre droit de choisir. Lucifer a fait son choix. Et son choix fut léger. Mes chers frères et sœurs, Lucifer a fait son choix. Et son choix fut léger. Léger, c'est l'orgueil. Il a essayé de s'emparer du royaume de Dieu. Mais il n'a pas pu. Il fut projeté en dehors du troisième ciel, où il était dans la présence de Dieu. Et il fut envoyé dans le deuxième ciel. C'est là que Lucifer a établi son quartier général. Ndeko, azalaki na Nzambe na troisième ciel. Satan babanako benga Lucifer. Satan azalaki muto malamu, azalaki muto mabete, pardon, Lucifer azalaki muto mabete. Yé muto abandaki ko dirige, azalaki na place moko ya munene na gouvernement Nzambe. Yé muto abandaki ko dirige ba louange na ba adoration. Mais un jour, il a conçu l'iniquité. A préféré G. G, c'est l'orgueil. C'est cet orgueil qui l'a entraîné à la chute. Ndeko na ngai, orgueil ezeloko malamu te. Kakangai. Nazwi nga nazala ndako ya kitoko. Nasoma bandako na ngai minene na Kinshasa. Yoza na rien. Ngai. Soki nga na lobby. Yoko longola ngote. Yoza nani. Les G wana ya wana imemaki ye. Ndeko, Bible lobi na biso humilité, tomi kitisa. Kocha lufundu te na biloko ya mokili. Bible lobi na biso tout est vanité de vanité ndeko na ngai. Mobutu azaki na biloko ebele akenda atika. Tomoni me Bashiraki awa Chirac te mususu alaki awa. Mitterrand azaki na ngope ebele mais akenda atika. Kadhafi akenda atika. Donc ndeko na ngai Luka longola orgueil. Lucifer azaki na bien kuna mais suka nango ba bengana kiye akosa la quartier général na ye na deuxième ciel pa vandakati lelo. Dieu a été attristé de la défection de Lucifer. De sa trahison, le nom de Lucifer a été changé en celui de Satan, ce qui signifie adversaire. 1 Pierre 5, 8. Chaque fois que vous et moi, dans des situations données, plaçons notre jeu en premier, nous sommes en rébellion. Nous sommes dans la désobéissance à Dieu. Mes chers frères et sœurs, chaque fois que vous et moi, dans des situations données, plaçons notre jeu en premier, nous sommes en rébellion contre Dieu. Nous sommes dans la désobéissance. Jésus a dit à plusieurs reprises, je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Jésus a été l'être le plus totalement soumis qui n'ait jamais existé dans toute l'humanité. Il est notre modèle. Il est celui vers lequel nous regardons
pour être inspiré dans nos choix, dans nos décisions. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le libre choix est trop souvent refoulé, négligé, sous l'égide d'une domination, d'un esclavage par des autorités, de sorte que notre libre choix ne peut pas s'exprimer. Mes chers frères et sœurs, c'est l'anarchie. Christ ne nous appelle pas à l'anarchie. Il nous appelle à la liberté. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis du péché. Galates 5, 14. Ne faisons pas le même choix que Lucifer. Lucifer a choisi léger. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de renoncer à ces jeux. Les jeux, les moi. Ndeko, Lucifer a choisi les jeux. Yoko choisir les jeux wanate. C'est ces jeux qui l'a entraîné à la chute. Yosoko poni yango ndeko nangai ekwantraîné na chute. Okomona ba oba pona yango ndenge makamezo kendeke. J'ai choisi l'Éternel mon Père, créateur du ciel et de la terre. Mais pour choisir, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut d'abord croire. Croire que Dieu existe. Et il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Il a été crucifié sur la croix et l'a ressuscité. Il est notre médiateur. C'est lui qui fait la médiation entre Dieu et nous. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir cru, il faut impérativement obéir. Obéissance, qui signifie écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça, veut dire obéissance. Chers frères et sœurs en Christ, la première alliance que nous faisons avec Dieu, c'est lorsque nous prenons la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dès l'instant où nous prenons cette décision, Dieu produit un travail purement surnaturel dans nos vies. Il nous met sous la protection du sang de Jésus-Christ et change notre position de pécheur séparé de Dieu à fils de Dieu par adoption. À ce stade, le Saint-Esprit entre en nous et nous naissons de nouveau et nous devenons une nouvelle créature en Christ Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Frères et sœurs dans le Seigneur, la première alliance que nous faisons avec Dieu, c'est lorsque nous prenons la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dès l'instant où nous prenons cette décision, Dieu produit un travail purement surnaturel dans nos vies. Il nous met sous la protection du sang de Jésus-Christ et change notre position de pécheur
séparé de Dieu à fils de Dieu par adoption. À ce stade, le Saint-Esprit entre en nous et nous naissons de nouveau. Et nous devenons une nouvelle créature en Christ Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un verset très intéressant dans Romains qui nous montre clairement qu'au niveau du salut, nous entrons dans une alliance avec Dieu, notre Créateur. Mes chers frères et sœurs, cela est écrit dans Romains 10, verset 9. Ndeko na ngai, nazo yebisa bino nyonso ke soki napesi bino verset, zwa Bible na yo fongola yango, banda ko vérifier omona soki verset oyo nga napesi eza yango wana. C'est très important pour na bana nzambe. Bomoni neti verset oyo totangi na Esaïe 14, 13 à 14. Les 5G oyo emema Satana na kufa. Bible lobi na biso, soki yo pe osali choix wana o Lucifer asali, oyo ya 5G, ndeko na ngai ekomema na kufa. Yango wana bazo koloba awa, luka opona osalela nzambe, kosalela diable te. Mais nakoki ko forcer yo te parce que balobi eza libre choix. Mutu na mutu azana liberté na ye. Et Dieu lui-même respecte notre liberté de choisir. Jamais nzambe aloba na Satan zonga apa na ngai te. Azana droit wana te. C'est la démocratie. Tango Satan alobi ngai na keda kote na ngai, nzambe akoko lokota ete. Alo bandeko, bolanda na bokebi nyonso tokomi na suka. Ndeko yo mtozo yo kangai, avant opona nzambe, Bible lobi na biso, il faut d'abord croire que nzambe existaka. Ndenge nalobaka toujours na ba disciple nanga ke la foi c'est le mot de la famille croire. Ça c'est 1, 2, faire confiance, 3, et espérer. Ce qui est croire te, mais au ponaï pourquoi? Parce que ce croire na yote. Il faut d'abord croire, bongo au choisir. Et ce qu'on croire, au yebi ke azali ye mutatinda mwana ye aya na mukili oyo po akufa na masumu na biso. Deko croire. Exactement que non, il faut d'abord croire. Ndima nanu. Ce qu'on dit miten de konangai et vous allez passer. Alors, tu parlais de alliance. Tu l'obéis alliance au biso sala kana nzambe. Boyoki ki na bandeli yango très bien. Ndeko nangai. Ava olala zo ataka mamuke 33 minutes, 34 minutes ya koyoka liloba na nzambe. C'est très important. C'est vrai que biso nyonso tozaya kozoka na makambo ya mboka. Mais kobo ya mboka na yote. Mais soko moni oliko lala zoa liloba yoka. Liloba oyo ko intéressé yo. Mais ce qui intéressé yo, luka pe intéressé famille na yo. Ce qui intéressé yo, luka pe intéressé ba camarade na yo. C'est très important. Alors bandeko na ngai, soki na silisi oyo, je crois que na kochela bino vendredi peut-être makambo ya mboka na makambo na zana yango, et après nzambe soko alingi tokolobela Seigneur augmente-nous la foi. Seigneur augmente-nous la foi. Alors tozo continuer na autre zana ngwa. Qu'est-ce qu'une alliance?
Alliance eza nini? Une alliance est un contrat, un engagement, une promesse, un pacte entre deux parties. Une alliance est un contrat, un engagement, une promesse, un pacte entre deux parties. Ndeko nangai, tangu tosali alliance na Nzambe, tosengage. Alors, l'engagement wana Jésus-Christ aye koyebisa biso ke frères et sœurs eza banani, eza batu oyo bazoyoka liloba pe bazotiango pratique. Batu wana Jésus-Christ abenga bango ba frères na ba sœurs. Tango osali engagement wana ndeko na ngai, luka otiaka sikoyo liloba na Nzambe en pratique. Nalobi te ke soki ozotiango en pratique nde oko péché te. Bible le biso mutu oyo aza ko prétendre ke ya péchaka te, aza mutu na lokuta. Toko péché volontairement te, mais eyaka omona pour au péché. Mais péché na yo ndeko na ngai, Nzambe amemi na confession de péché. Parce que ayebi ke na monde oyo toza suye, suka nango okwesa makaka. Ndenge Jésus-Christ abandaki kosokola makolo ya ba apôtre na ye pona koyebisa bango ke nakokende, mais nazotika bino na mokili oyo eza suye, bokende ke na purification nyonso na repentance. Alors, lorsque deux parties rentrent dans une alliance, les deux parties s'attendent sur certaines clauses. C'est un principe important dans le royaume de Dieu que le mot alliance est utilisé plus de 250 fois uniquement dans l'Ancien Testament. Bandeko nangai, toyokana bien. Tango yozo sala alliance, tango yozo sala pacte, il y a certaines clauses à respecter. Na kopesa bino exemple moko bandeko nangai, oke na banque, olibo pesa nga 13 000, bodefisa ngai. Babi to sa to moni bo to defisa yo. Mais signé awa. Ndeko babi no tanga o signé. Mais tango yozo tanga ba chilo be critère moko mike be critère ne ko boma yo. Ba clause wana. Ozui pas, OK. Maintenant, il faut yo rembourser mbongo wana oyozui. Obani ko rembourser ngo ozomona mbongo yosidate, obani ko rembourser mbongo yosidate. Mais voilà, osa abonini comment baka moyo ko mboyi. Mbango na banki. Okomi na banki kuna obi mais ndenge ni tsabi mais yo signaki. Que la première oba mensualité to longola 10%. Mais si vous avez un baboye, vous avez 25% ou bien 30%. Ndeko nanga osibi mutu. Mais critère mike on a pressé à signer pose en bongo. Bandeko yangwana basala ka ba sataniste tant ba kina ko signer pas ya Satan. Satan atie bon ba clause abi même soki okiminga. Mais misu nanga on atia yo mona ba kamunyonso na kolongola yango te. Comme ça, pas au Kendekuna, au comme prophète, au Lubake, na moni prophétie, na moni vision, na moni révélation, au comme ça prophète. Miss nanga wana na kotike la yo libela. Na clause wana balubi même celui qui côté yakuna ozano ka mutu nanga. Ya wana bandeko nanga na Bible, boko mona pai moko te mutu azalaka sataniste, Jésus-Christ azuye bate ya liloba. Yamona bomona ba potre tant batikali ba zwa jamais sataniste asimba Bible ateya parce ba yebike na clause na bango miswana satana akanga ngolo susute atikila bango fele parce que baza batu na eti liwa. Yamona bandiko na expliquer bino la différence qui existe entre sorcier na sataniste. Donc tango yozo landaka sataniste ndeko na ngai lukaka oyeba ba clause na yeza nini yangwana bomona ki mutu mo ba benga ka soki mwalimo alobaki misu na biso e kangama suste. Donc même na longwe kuna misu nanga ezakaka. Alors misu wana mtapesi yango satana. Donc à cause de la Bible était parce qu'elles ont servi toujours Satan. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu
avec un cœur partagé. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu avec un cœur rempli des épines. O prêcher la parole, oye bagake, misu oyo yo nazanango, eza yangate eza satana, eza ko yelo l'air nyonso. Ndeko, obaniko prêcher parole avec un cœur partagé. Eza sous piété, rempli des épines. Sokozo prêcher oyo bagake, ngana sacrifier 40 personnes, ngana pesa 50 personnes. Okobosa na yango te, ndeko nangai. Kuna pe satan lobby, ngana tindi bino kuna bokuma bino so ba pasteur. Ba close wana ndeko. Tango bango bazako expliquer bino ba cause wana te. Ba close oya signa. Kuna misusu ba close wana ya yebi yango te. Mais tango akima ka barapela kaye, ba yebisi eyoki ya pona ko servir Jésus kasitala makamyo signa awa. Oza yanga timu ko na mukili oyo. Oza yanga timu ko na mukili oyo. Pe misu wana mtaoka ngwa zate ikotikala. Nazan exemple moko mikoleko ya na ko tia peut-être titre moko ke un sataniste a koki ko dénoncer pasteur T parce que tous en arrière moroté. Alors titre on so moni yango bokomo na wela bino et loko moko sataniste aza ko expliquer ye moko que misu nanga tango emoni misu nanga ona zaka nango wana tango emoni boko comprendre mokolo wana. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu est Dieu. Si nous choisissons de le servir, alors il sera dans notre vie. Je reprends, mes chers frères et sœurs. Si, mes chers frères et sœurs, je reprends. Nous devons comprendre que Dieu est Dieu. Si nous choisissons de le servir, alors il sera dans notre vie. En tout cas, bande konangai, bino mutubouti kolandangai na mateya oyo, oyo eza na titre liberté de choisir. Liberté de choisir. Na bandi de konanga, bolandi yango na bokebi nyonso. Bolandi yango na bokebi nyonso pe bo comprendre. En tout cas, bande ko na koloba na bino ka ke Nzambe aza na bino pote bo pesa na courage. Yako sopela bino mikolo oyo maloba na Nzambe ebele boko tonda pona ba mama oyo bazako senga bateya ya mvutuma bozala prêt bozwa yango numéro na nga yango lisusu 06 51 03 90 89 bino muto mesana ko lobaki na pesa yango mbango 06 51 03 90 89 06 51 03